Nous sommes samedi à Zaginanda. Alors, bandi kotuna Deborah, est-ce que samedi Zaginanda? Tant on a yaki, na kutaki ndako akokanga. Ndako akokanga, mais seulement, totana na bana, ba bisinga ke otindi bango. Autrefois, Zalaki, en tout cas, très calme, Azaki ko s'excuser, ko senga ba pardon. Du coup, Deborah a changé. Mais na nini kuna na parquet tant qu'à mon Deborah Kangi, toi tu as volé mon petit frère, tantine donne-moi mon petit frère. Nanga muto azaki mwana metanga zimwana tokenda na mwana tina et pas ya Esther na GB. Tozonga boelendi, les choses ont changé. Au PJ comme conception le bien comprendre société réquisition moko yaki demande en communication moko yaki ya parquet général ya Gombe pa na ngai ya le bio ya za mobile ya Esther aza mobile ya Esther dimanche tant biso tokenda ki ya azonga ki à côté là ki colonel Lazou aza vie na ya abi vie yo kangi chéri na ngai wa colonel abisa lobi moto bakangi pona dossier moi neza chéri na yo d'ailleurs nazo conseiller yo sur le camouana banzela mususu là où il y a justice sur longa ngote moi j'ai des relations naza boy naza na bambongo na ba moyen absence à moi dans la été non kokate ma Denise to leleli na be mission belle to ebisi oza maman oyebi passer 9 mois oyebi passer kobota maman Denise asunga biso akota makambo po tozwa solution to récupérer. Bonjour, bonsoir, Nabalandinho, soyez à la grande découverte, ça dépend un ici qui est mieux. Ah, tout ça précisément na commune à Bandal. De que ça la découverte na famille Mokoboy. Et kalate to sokota poto solo na bango. En tout cas, ba maman balinga be. Ouais, na ça bino de que ça la découverte na famille Moko na Bandal. Bonjour papa. Bonjour ma soeur journaliste. Bonjour. Kombo nani? Kombo nangai pasteur Élisée Mbinza. Ok, papa na biso yo aza pasteur Élisée. Yemoko a se présenter. Ah, tout ça précisément ouais papa. Tout ça na commune à Bandal, na quartier Lubudi, na avenue Mavungu. Voilà. Ok, j'espère que bino mon boyo ki bozala na pona kolanda biso. Papa to ki lisolo moko esali biso pasi pe mawana motema ya kobungisa mwana. Biso tozaki sur place te tozaki pe sur le terrain te ba bengi biso ko benga lokwa musana biso eza ko panza sango kande to mesana to be jamais to ko tika bino na pasi o en tout cas photo leka to sola na bino pona ko yeba nini to ko sala biso to ebite tozalaki te toza posa pena to kali sola na munoko na bino moko ezalaki ndenge nini ebandaki ndenge nini mwana zana âge nini ezana batndeko ebele bazolanda biso partout. Le quoi yoza papa mwana yo moko précisément ko yebisa biso ebandaki ndenge nini? Merci beaucoup. Je pense que c'est une histoire qui fait trop mal depuis Salemaki. Mais malgré tout, je garde espoir et confiance dans Zambé que Zambé a quoi intervenir. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais Zambé a refini et a repris sa solution. Ça c'est sûr. En fait, c'était depuis le 15 janvier, vers 15 h, que Nanda Awa, Nazana Mona, un petit frère Nangamoko, à 7 ans. Alors, fan de peine Nangai Awa. Namona Nangai, elle dit Mambinza. Il avait encore 2 ans et 7 mois, si je ne m'abuse pas. Alors, à 15 h, on attend maman qui est Wenze, na retourne. Malheureusement, alors arrivé ici, du fait qu'en face de Bussoawa, juste en face, il y a une maman, a des biscuits, a des bonbons et tout. Et ça, il y a des biscuits, des bonbons, des mesana donc. Alors, le samedi là, tant que maman tindi est basée à Mungwa, et ça, il y a maman où il y a 7 ans, mon fils aussi a suivi son cousin, son grand frère, parce que Bazabaomi balait tous les jours à l'Andier. Tango, Bazobima na portail, Nebakutani na moi c'est une fille qui nous fréquente trop. Moi, si y a cousin, il y a maman na bango. Donc, disons, moi, si y a oncle, il y a Bana. Bango, bonjour Tantine, bonjour les enfants, vous allez où? Maman nous envoie du sel là-bas.
D'ailleurs, si bango, ok, allons-y, je vous accompagne. Nde, olia somba munga place wana, abandi ko déplacer bango. Tokende place wana. Tokende abandi ko tamala longo na bango boye aleki na venu mususu. Mais tant akotaki awa, fille moko ya voisin na biso monaki ye. Atuni epe ozoluka mutu te wana fille ya voisin moko awa na kati ya lupango monaki ye. Atuni ozoluka mutu habite na yepa ya Mama Grâce, yepa ya pasteur kuna nazozela bango. Et puis tant ki bongo à comprendre que ya mutu aye awa. Un garçon d'en face na biso aza évangéliste akotaki apa évangéliser. Yepa monaki ye. Aleki na ye. Mais tant pas azomema bana akoleka na nzela na venu ya moko nanga moko quelque part. Il y a une de mes cousines, mais moi quand on a 14 ans, aza koteka na balabala moni ye na bana. Atuni pe bana, vous allez où? Bana va répondre, maman nous a envoyé du sel. Yepe bana moko kasabi, Maman Grâce a tindi biso mungwa. Tellement qu'il y a le que Maman Grâce a tindi biso. Alors il y a cousine peut à comprendre que c'est la famille. Et puis elle est partie. Dès un moment tikali je crois dit que tout là mais bana kaka wa boy. Abima boy. Oh te basaki on a moi si moko boya wa ba ke boy. Moi si moko ake boy avandi ko luka amoni bangote. Bangono simbali amoni bangote. Abandi siko komika kotambola na po. J'ai ma famille juste dans des parages. Mes grands-parents n'ont quelque part. Il y a mon oncle qui est quelque part ici. Alors, à quitter pas bakoko na sokuna habiter bana bakomérate. À qui pas ya oncle ndé cousine nanga na zebise mais na moni moi simo ko tikulika na bana awa. Mana moi si on a ndenge nini. On a l'attaque polo ya jaune, attaque pantalon ya noir et tout. Akina tous na maboko na ba plante et tout ça. Ndé ayeko kozonga awawa sandi ko calculer pas bandi ko tambola ayeko kuta siko oya seta wana akenda classe ayeko kuta ye na niveau ya seka mona biso na seka c'est un peu une petite distance ayeko kuta kuna likolo kuna onini yo et tantine après elle dit ils sont partis sur la moto. Tantine après elle dit ils sont partis sur la moto. Quelle tantine? La tantine là, tantine. Mais la question c'était de savoir tantine en la guinani. Et les garçons étaient émotionnés à Zakoli là donc. Tantôt Tikali, premier jour, le dimanche tu n'avais pas crème, tu portais plainte tout kuna, tu déposais plainte contre inconnu, tu m'as dit que tambola, que luka, tout ça. 5 jours après, madame Nebisi, mais tu as ton cousin Azaka Moto, comme ça tu peux aller le voir, au Solanaye, comme ça. A début sona moto na ye et ko sala ke yozo kende boke côté na bino ngapi na ke to kabwani ndé tozo ke ba frontière côté ka ba photo ainsi de suite. C'est alors que tant azo kende siko et na famille ya ba cousin pas cousin fanda ka papa na bango tant akomi kuna papa ya cousin so bise mais cousin na yo azo ki déjà nda ko longo akomi na sana mais place wana penza précision atiki adresse te. Mais muta roye ba adresse ça petite heure na bango ya suka ndabi pesa nga kasile ki ana suka toke na mais misile ki suka wana ba ki tamba zo bima na nzela nde bakutani pe na cousine nanga wana divine oya monaki mwana mwasi wana nde bazo mata baketi epa ya cousin na ye tamba comme pas cousin bakuti cousin ye moko bandi ko sola ndenge nini bien tout ça. Moi c'est azalaki. Alors le temps bazo solo là moi c'est azongi otaki oye c'est temps azongi akoti moi grâce ya boni bien bandi ko solo là le temps bazo solo là cousine nga tali abime moto na mona kina mwana Joana c'est cette dame vraiment de abengi ma grâce libanda FC mais ya grâce moto na mona kina mwana Joana eza mwana mwasi habité on a mwasi cousin nga habité. Bien qu'Azamo sa cousin na yo, mais je te dis, mouton na mona ki na mwana Joana eza et tout na nous soki samedi azaki na ndako na yo. Alors bandi ko tuna Deborah est-ce que samedi azaki na ndako côté sikoyo na téléphone andi ko enregistrer
est-ce que ozalaki et pas nanga samedi nazalaki ba heure nini ba 15h abi ba 15h tango yaki est-ce que pour nini toyaki liboso ndako monanga ote tango nayaki nakutaki ndako akokanga ndako akokanga mais seulement tokutanaki na bana bayebisinga ke otindi bango le même samedi voilà abi mais mais nga natindi bana mais entre temps nakangi ndako ça ne se conçoit pas oui ozalaki te ndako ozalaki akokanga à comprendre que Deborah a suspect nde abenga na téléphone ayebisi bozelanga wana zoya naye na terminare nde ayebisi abi oke ça va ya kotikanga kasi na re nazonga nanu navuta na pasteur naozonga boye ntango babimi na balabala bakuti ngai nde nayebisi na bi Deborah mwana aza wapi. C'était la première question na tuni Deborah mwana aza wapi ayebisi nga alobi nayebi te ka nayebi likambo mwana te en tout cas nayebi likambo mwana te papa na ngai nakondima eloko wana te nga mpe naza parent nakondima eloko wana te donc nayebi te mwana aza wapi nayebisi na bi Deborah yo place mwana nga azali te en tout cas soki bozoboya boyima nga esika nyonso bolingi mais si tel est le cas tozokende na police nde toyende na police moko ya quelque part awa na bandal tant tokomi bandi kobenga ipecrime sikoyo nabi bon ça va tozwi moto bino boza koluka tozwi ye si moya elia botinda moto aya kozwa ye banda kobenga te bozela tozwi ya wana boyebisa OPJ aza sur place apesa bino baelema boya na bango jusqu'à ce que tokomaki 19h OPJ wana yebisinga alobi moya yalala awa eza te soit akende ndako na ye azonga alobi abi ye nakotika ata azonga te parce que moto abosoki azonga okima nde naye okende na komi na bandal nazwi basoda kuna ntango nazwi basoda tozwi tokomi na komi na bandal alors na komi na wana tokomaki presque ba 21h boye alors ntango tokomi OPJ moko azali kuna kumbi ameki kobanda kointerroger biso koentendre biso et tout batuni biso eske batémoin baza te bisi batémoin bazali oyoke saka bozonga boye alobi tozongi toya alobi boye kumbi a changé abenga kutu na 7h du matin pasteur yaka déjà faut tokata makambo ngabi na tokata makambo est-ce que alobi placement nazali alexi placement naza te tika nanu yo yaka tokata ngabi te nga na oya bongo tokata pour quelle raison nga naza na besoin ya aloba placement naza parce que soki tomemi kuna eza mpona problème ya mwana donc eza te ke toya mpona nini toza nde po aloba te ngai soki oye te oumeli en tout cas na kotika ye ngabi otika ye soki otiki yo oza na problème nde nabengi camarade nanga moko aza avocat esinga kende oporter plainte na Kalamu ake na parquet ya Kalamu na porter plainte kuna nde basali réquisition dossier ekende kuna na parquet ya Kalamu ntango nazokóma na commune ya Bandal tous wana Deborah qui autrefois azalaki en tout cas très calme azalaki s'excuser kosenga ba pardon du coup Deborah a changé a commis insolente a commis donc a commis tika ngai nga bangelo te bato nanga baza bazotambola na kobima bato nanga bazali na bangelo te alors nzambe ko permettre que ayokende parquet ya Kalamu arrivé na parquet ya Kalamu kuna mwana mwasi moko déjà azalaki na commune wana na kombo ya Esther baza koya bango mibale na mwana mwasi moko Iget na mobali ya Deborah bayaka tous les jours toza na parquet ya Kalamu bayaka jusqu'à ce que jour mosusu magistrat atondi bango relation ninango boza na Deborah c'est quoi comme relation relation azara pire petite sœur à quartier donc pire petite sœur à quartier juste parce qu'aza pire petite sœur à quartier yango bozo zele ba avocat yango bozo yele nyonso bozo pesi ba bilo bozo biseka banga te akobima bino bosala nyonso bosala abima parce que vous êtes kaka ba pure sœur kaka donc c'était suspect alors suspect aux arômes on normal hein donc croyez ça normal alors jour nani mwana wana ya seta bam tomemie na nini kuna na parquet tant qu'à mon Deborah Kangi toi tu as volé mon petit frère tantine donne-moi mon petit frère magistrat qu'est-ce que tu vas dire face à cet enfant avec aucun de prison tant que prison c'est à partir de là à partir il y a prison que
aye koloba ke mwana batuna mobali na ye nde ayebi place bakenda kotika mwana ayebi place bakenda kotika mwana nde toye koluka mobali na ye sikoyo ntango toluki mobali na ye c'était le 20 février le 20 février c'est un dimanche toye kozwa mobali na ye toke na ye ti na ye mpe crime tozwaki awa na molar toke na ye na société ya sayo wana bati ya société tobengi bato ya epe crime baye ntango bato ya epe crime baye nde toke na bango ti na epe crime kuna mais ntango tozokende na nzela batuni ye mwana aza wapi azowangana nanu nayebi te azowangana nanu nayebi te bato ya epe crime bayebi bazobisa sikoyo moto aza kotuna ye tika kotuna ye bongo biso toyebi ndenge tokosala akoloba vérité tokende tokomaka boye bakotina na kati baye kobenga biso alobi vérité tokota boye oui mwasi nanga moto azwaki mwana me ntango azwi mwana tokendaki na mwana ti na epai ya Esther na GB Esther oyo bazalaki koya na ye tous les jours na parquet oyo azwelaki Deborah baavocat nde sikoyo ye azwaki koloba ke bakendaki na mwana kuna na GB epai ya Esther yango babi eske oyebi adresse o nayebi adresse na mutu mais koyeba peut-être que avenue tel numéro boye nayebi te mais soki nakei nakoyeba nde akei alakisi mpe pa Esther bazwi mpe Esther wana le 20 février ntango bazwi Esther bakomi na ye mpe crime Esther alobi batuni ye o botikana aloba vérité bozana aloba vérité nde OPG bisi biso alobi bokende lelo eza dimanche bozonga lobi lundi comme ça tozwa suite soit bokuta biso na mwana mpo bato oyo bakoloba déjà place mwana azali donc dossier oyo ezosila lelo so mpe tokei toyebi bon ça va dossier ezosila lelo tozonga boye lundi les choses ont changé OPG komi kopesa biso alobi acomprendre dossier te réquisition moko eyaki demande en communication moko eyaki ya parquet général ya Gombe eyaki depuis les 15 Merci dans le OPG. En tout cas, naza déçu. Comment expliquer na mboka na biso réquisition et il y a les 15 avant bakanga batu. Et il y a qui les 15 pour ce dossier nini. Parce que fallait il y a un moment où le dossier est sur place ba demande en communication il y a tant de dossiers sur place. Mais au dossier ici il y a qui déjà et puis réquisition et il y a antidaté. Ça les marata bien na aussi le côté zo kende kuna habité kende pe kuna te na ko benga na parquet à Kalambo habité za suite ya dossier za na parquet à Kalambo et ko kende parquet mususu te faisons a nde ba ikozwa dossier et ko kende parquet à Kalambo arrivé na parquet à Kalambo nde na ko mona mutu moko boye papi sikatenda un certain catalyseur que je n'ai jamais connu de toute ma vie, j'ai jamais rencontré, jamais connu ni de près ni de loin. Ouais. Mutuana yeko se présenté par Langai ya le bio ya aza mobali ya Esther. Aza mobali ya Esther dimanche tango biso tokenda ki ya azonga ki akotela ki colonel Lazou aza vie na ya abi vie yo kangi chéri na ngai wa colonel abisi alobi muto bakangi pona dossier mo na eza chéri na yo na celui-ci vie na libérer to solo na vie na libérer vie nde via libérer biso. Ça, c'est le langage de ces messieurs. Moi-même, d'ailleurs, dans un conseiller, sur le Kamana, Banzela, Moussonzela, il y a justice sur le Langote. Moi, j'ai des relations, Naza Boy, Naza Nabambo, Nana Bamoyen. La Sika qui n'a réagi, madame, a calmé la vie. Pour ça, bon, toi dans la justice, à Okatamaka. Tu peux ça, justice, confiance, mais nous sommes déçus. Alors, Nde, Batouana, Bayeko, Kotina, Bango, na prison. Va fixer dossier na tribunal to bandi ko sama na tribunal tout sama na tribunal jusqu'à ce que ba témoin nyoso bayaki lisusu na tribunal ba témoin bayaki ba défilaki ba témoignaki na ba oyo Deborah yebisaki makambo na ye kende za boye mwana za epa ya Esther mais pour atteindre Esther moto to kenda kotika mwana na eza mobile nga Arsène nde to kenda na Arsène ayebi akomema bino kuna batwana nyoso bayaki. Et le tribunal s'était même prononcé suffisamment éclairé.
et une des juges ya moi si Lufankenda abengaki biso na téléphone atindela biso numéro na ye pa ya détenu moko prisonnier moko abito benga et puis to benga qui est banda ko solo là et elle nous rassurait ndenge zawana boko récupérer moi na boza la kimia bateau baza la condamné et tout ça c'est peut-être qu'on a aidé wana dernier jour il y a audience ezaki le 29 août le 29 août tango nini esili tango audience esili alors la semaine qui suivait aye ko benga biso toye kokutana na ye tant tokutana na ye mercredi alobi ndenge eza boye bozala calme makambo ezoleka bien bato wana bakozala condamné bino bokoretrouve mwana bozala kimia ata biso toprononce mais nga nazokenda na Belgique nakozonga les deux septembre nde ntango nazonga le 2 septembre nde tokokata makambo wana tozalaki na donc ezalaki le 29 juillet sikoyo tokoti na août ayebisi biso abi ye azokende na Bruxelles akozonga le 2 septembre moni alors que bayebaki bakokata makambo le 9 août sanke biso toyeba eosalaki le 9 août bakati makambo biso toyebi te biso toyebi kaka ide ye ayebisaki biso ke makambo akokata yango ti le 2 ntango ya kozonga biso toyebaki pe te mais tu apprenais quand même na quartier kaka ba libérer Esther vous avez placement nazali ba libérer to comme on a besoin tout effectivement ba libérer qui est la bengi juge le bio nga pe na habiter yo ye batende il faut yeba parce que yo juge ça la partie na composante ya tribunal et puis au signer na kata nini wana yo batende nini naza dessus na yo muto za ko assurer biso na yo na juge président bozo yebisa biso justice amour na biso boza ndenge nini et puis motema mabe yango moi si wana zokosa biso pour que délai à 10 jours et les cas tout ce qu'on kata ko interjecter appel te donc assurer ki bango penza menzamba konfonda ki nzamba konfonda ki Lufankenda na mukina ina o mususu wana ako continuer ko confondre bango ako continuer ko confondre bango ba yi barabana bat mais ya mbalo esuki alors to yiko kene na appel Esther akimi alongo ndako place azalaki ba avocat ne ba yebo pesa adresse ba ko pesa adresse et puis ko sala que l'autre fois nazo bima hôpital ya Kitambo nazoya na komi na avenue Inga eza avenue na lekaka na mona raboye mobali ya Esther wana c'est un homme marié aza marié légalement Esther aza likangu na aza te que moi si légitime aza likangu na ye alors azo filmer na téléphone mutu moko abisinga ba filmer na sima na tala bona mo na téléphone azo filmer ngai atale tanga pe na zu téléphone boy akimi alors que akfunda kinga déjà na parquet kala mu na raison ni alobi ngana kenda ki na métro apo aza revendeur ya mituka que aza na kala mu afunda kinga kuna ke ngana kenda ki na métro place atekaka mituka na ke ko agresser ye na kina ba mabanga banzete bato ba ko kabola biso ce qui n'était pas vrai. Bayebi wapi preuve alobi il faut le cas preuve donc le cas preuve zaki abanda ko filmer nga na bandingwa dona oleka dans le vide azo filmer nga voilà donc comme na bango ezaba faire terre ngai mais nzambe aza merveilleux au moment où nous parlons tozana appel ba audience bandaki et audience mususu eza na semaine prochaine tozana audience ango na zolo barara na bakonzi ya mboka na biso. Vous êtes aussi des parents. Vous êtes des parents. Nuit et jour depuis le début, Maman Denise, voit maman. Oza maman, oza nabana. Comment expliquer vous pouvez garder silence comme ça dans le dossier, vous pouvez garder silence. Batu bango ana baza, batu musuba yeba bana bakenda boy. Mais nzamba permettre que batu bango na bango. Et puis c'est un réseau au nayebi, nous avons des informations sur ces réseaux. Bazo continuer ko sala makambo. Awa ba libérer Esther. Encourager balakise ke okoki na yo okende oyibi lisusu okoya justice okozala corrompu okokorompre justice okobima na yo donc baza encourager ba continuer kosala ba forfait na bango ana besoin ya Maman Denise akota likambo moko nzamboka akota likambo donc tout trouver quand même solution. Les plus grands problèmes ici, nous n'avons pas besoin il y a quoi que ce soit il y a oba condamner bango oba tika bango to ba santé biso to na besoin ya mwana. Toi, on a besoin de condamnation, pas condamnation, surtout on a besoin de moi. En tout cas,
yana bato baimona ba homme fort baza kosepesa biso boza mike bokosala eloko te bokokoka te tout ça. Alors le temps est venu ya basala comme quelque chose. En tout cas naza très très bref parce que monde bazobenga nga ifona kende na parquet général kuna na habité on m'appelle donc je dois aller répondre. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que boki histoire nyonso et pas ya papa et le korobaksa izate. Et na simanango to solana mama pour papa azobima bazobenga ekuna na justice pour justice et continuer likambuti na suka. Bino mo boki pasi penza donga mona okokate zo sanga passe na mutema. Mama na biso azato kota skoto solana mama na biso. Mama rovanda mama courage. Maman na biso yo azoko se présenter kombo na e po boyeba. Bonjour maman. Bonjour. Maman pesa biso kombo na po bayeba. Kombo na Mama Grâce. Maman kombo na e Mama Grâce. En tout cas, bo comprendre émotion na e. Moi na a disparaître kaka boy bonga ata moi na beli boyebi ke moi na biso bakende ko tike quelque part mais moi na alimo place moi na aza ayeba nte. J'espère que to za mitune belete to ko tuna mama pour papa si a éclaircir biso nyonso. Mama sko zo salon ndenge ni na absence ya moi na po to to mono pe oza na bébé. Moi si soko oti ko bote singa gaza akimia. Ezo salon ndenge ni pe message ni ko pesa na bato bazolanda biso. Nazokoka te encore likambo wana eyaki nazalaki na zemi donc nde naboti na mwa difficulté mais nzambe asungi nazokoka absence ya mwana ngai te nakoka te message na opesa na bato baolanda biso basoutenir biso premièrement basoutenir biso na baprière. Deuxièmement, bao baza na relation pour bato bana mwana biso babio baza plus fort que biso parce que baza na mbongo koleka biso. Mais mwana za biso, mwana za bango te. Ngandi mutu na botaki mwana. Na pesi permission pa mutu te, na tekeli mutu te, mutu pa osomba yete. Parce que Deborah bande koya na ndako na ngai, na yambaki lora mwasi ndeko na ngai. Mais ye azaki na ba calcul mususu. Mais le ronga na yebi, nzamba zaka juste juge. Peu importe bambongo bazana, peu importe nyonso bazo sala, nzamba telemaka na suka. Non singa na mama Denise. To leleli na bémission bele to ebisi oza mama. Oyebi passe ya 9 mois. Oyebi passe ya kobota. Mama Denise asunga biso akota makambo po tozwa solution to récupérer mwana biso. Donc ya muke na koloba ya mwana. J'espère comprendre l'émotion ya maman na biso. Maman na ngelo nene biso est-ce que ozana kondima mwana komona po Bible biso la foi vient de celle qu'on attend. Na moni poza maman pasteur. Biso ba maman ndi batokumba bana, biso ba maman ndi batobotaka. Yebisa bato sozana kondima penza ke mwana amonana. Oui, nazana kondima ke mwana nga komonana parce que Bible bi moko ta botolaka o nzamba pesi. Mwana wana nasengaki nzambe te. Nazwaki pa banganga te. Ye moko nzambe ndapesaki ngai. Yango to na prière na yebisaka nzambe. Yo ndo pesaki nga mwana opesi ngai te po bayiba ye. Opesi ngai te po bateka ye. Opesi ngai te po mutu moko abokola ye. Mama nyonso abokolaka bana na ye. Ndenge yo ndo pesaki nga mwana. Ve bisika zali nyonso bazolesa ye ve pe sale te baya kozongisela nga mwana nga ndenge bazwaki ye baya pe kaka kozongisela ngai. Vraiment na balandi nyonso bazolanda biso surtout mingi ba mama bota l'émission bo partager na makambo ezolekela biso na Congo. Justice à Congo eza pasi. Mama otiko bota nzamba za bolingo kuta boti sans problème. Pona ba problème waza na ngo na zemi mwana disparaître eza pasi. Pe toza na période ya rentrée scolaire.
mama place mama azotala bana baninga bazokende classe ye mwana aza te ezosala ndenge nini bakonza mboka bokota likambo oyo bokota penza likambo oyo bopartage video partout dans le monde. La grande découverte tozaka mpona buzoba te tozaka te ka mpona mambo ya miziki makambo ezanga ntina bakonza mboka bokota likambo na komi na bandali bana bazobunga pardon tokansaka makambo ezaka lokuta me réalité penza oyo tozomona ndako eza na esengo te yo moto oza na mosali na nzambe par kota likambo oyo to participer même na ba prière et ça la biso bien maman oza numéro ya téléphone bakopesa mpona moni papa babengi peut-être bato bakolanda émission bakoki kobenga baparticiper na 1 plus et ça la bien. Oui, numéro de téléphone à Bussueza, plus 243 89 92 58 585. Donc, plus 243 89 92 58 585. J'espère que vous avez numéro maman. Justice Nzambe sala to senga pena justice Nzambe e sala yo mama oyebi douleur isala ba mama kota likambo mama pasteur na biso na papa pasteur na biso to monani à la prochaine occasion. J'espère que tokoleka susu ezamba liboso te pe ezamba la suka te tozo mene ba enquête tina suka papa loko aza musai na Nzambe Nzamba olaksa yo mutozana pona koyiba bana batu ozoyiba nde makila batu yo kansi vino ebonga tout est vanité ok sika monte pe nazo croire que mwana wana akomonana est-ce que tokozo photo mwana wana to tala penza bwe poto lakse sala biso bien. Vraiment